Bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend Ernion Sobozwami na pesi bino mbote na kombo na Yesu babone à Noëlla TV. Balandi à Noëlla TV. J'espère que toza bien biso nyonso na kombo na Yesu. Na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique. J'espère que toza bien la famille. Vraiment la famille ezosala pasi pe mawa pona ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Niki Menga. Pourquoi vraiment toza ba Congolais toza biso nyonso ba Zaïrois ba Congolais toza pe bana na Nzambe? Pourquoi agardaki temps ebele temps ebele bafinga mobali na ye papa ya bana na ye oyo abotisi ye bana kitoko ba jeune fille mutu akoloba te ke bana wana baza bana mabe fali abotaki na Niki Menga abotaki ba jeune fille moko ya kitoko mais Niki a permettre atika na réseaux sociaux bafinga mobali na ye ndenge tomonaki nyonso wana abimi mpe na lokuta na kati ya zemi alobi wi naza na zemi donc zemi wana Niki abimaki nango vraiment biso bamama tobota moto akoki koloba ke eza lokuta aza te mais abimi na kati ya masonge tomonaki ekiti emati batimi basalami bato bazokosunga ye kopesa ye bambongo bazokopesa na nkombo ya bana bazokotinda par-ci par-là bazokoyokela ye mawa nzokande ezalaki masonge. Niki, pourquoi ogarde temps molai boye ofaire souffrir papa ya bana na yo? Niki, pourquoi toza basi? Oui, toyebi mibali bawanganaka bazemi ata ye moto atiaki yango ata azalaki wana bakangaki yango na monoko akolobake non ezali ngai te mais ere akomona mwana wana abotami okomona bana wana bawanganaka bongo bakokani na bapapa yango bawanganaka sikoyo otikaki temps nyonso orke ezalaki masonge ezalaki verité te otiki temps nyonso eleki mpe bambula na bambula eleki otiki bafinga papa ya bana na yo bafinga bana na yo voire même yo moko bato bafingi Niki ofandi na yo calme olobaka eloko moko te tanto olobi ke bana bakende kokufa epai ya bapara na ngai kuna bazali bamapasa tokende kokunda boye nyonso wana masonge. Pourquoi Niki toza basi biso nyonso toyebi wi mibali basalaka mabe mibali batikaka bacharge nyonso kaka basi bazwa ye l'essentiel asi atie ake na ye et surtout soki aza na mwasi oyo ye alingaka akotala yo kutu te mais soki mwana abotami ere akomonake mwana na ngai oyo na bando wangana akokani na nga bazongaka mbango sikoyo otikaki ta na mwana yango zemi yango atiaka yo olakisaka te mwana yango abimaka te me ofanda na yo mpe na kwena na masonge mpe elati elamba masonge mpe emati nango mpe na escalier emati nango pardon na ascenseur mpe ekomi siko lelo yo moko susu ezoya susu na verité nini yango ngungi nini yango esui yo Niki mama tozali biso nyonso na poto toza basi ngungi nini yango esui yo otikaki nano basaluer mobali na yo papa ya bana na yo basaluer bana na yo basilisa bapara na yo tina suka après yo ya kobimisa ba audio ke non nati kozala jamais na zemi nati kobota pe jamais mama na ngai pourquoi donc oyokaka elengi na YouTube ndenge bazofinga Fally bazofinga Nana bazofinga bana na ye yo kuna ezosala yo bien ou bien ezali kisi okende kosimba ke ifu batia yango na nkombo ya Fally mpo yo kuna ozomata ou bien ndenge nini en tout cas histoire oyo problème oyo tozo comprendre yango te ezalaki nini ezalaki nini yo tika temps oyo bato bakufa bato bafingana bato babebana bakabo esalami batim esalami batim ebele esalami okomona voir même mama ya 50 ans ya 60 ans azoya kodefendre namonaki Niki aza na zemi abatamaki epai bapara na ye afandaka kuna abotaki
ozomona penza masonge mama ya mokolo azokokotela Niki na makambo oyo nano esalama te, azalaka na zemi yango kutu meme pas, mais azokotela Niki neti alalaka place moko na Niki, neti Niki na Fally bazalaki ensemble na mbeto, mama wana ya 50 azalaki pembeni, donc azokobetela bango maboko. Donc ye penza azalaki témoin oculaire, donc ye azalaki wana. Pourquoi boy? Ata balobi ke olinga papa abana na yo te tina ti ya boye ndenge ni papa abana na yo aza star. Okozala na esengo ya kobimisa mwana wana po osukisa star tembe ke non, ozotia tembe mwana yeyo botala tokende na ADN. Pourquoi pas kosala bongo te? Hein? Soki omoni papa azokowanga na mwana mama yo kokende na esengo tozokende na ADN, mais oti kosala eloko moko wana te, obimaka pe te kolakisa be mwana yango mpo bato bamona balobake wi ezali ya solo, babanda kotala linzaka ti na suka, batala suki ti babanda kotala ndenge Fally azali, olakisa mwana wana na fiere koma azokoboya mwana ye moko ye wana bojuge bino moko na YouTube, parce que toyaki nango na YouTube ekosila pe na YouTube, mais otikaki silence absolu, olobaka eloko te, obimaka te, be bouche. Niki mama tozali basi, oza pe na bandeko ya mibali. Oui, mibali bazalaka na mabe na bango bawanganaka bazemi, ata bawuti kokanga ye boye na liboko, eza ngai te bawanganaka. Mais ye moto na conscience na ye ayebi ke wi nga moto na tie zemi wana eza yanga, mais azowangana parce que azobanga mwasi na ye ya ndako. Mama Niki, toyebi mobali na yo aza star, yo pe siko toyebi te tokolobaka oza star ndenge nini, po yo oza pe na bachaîne na ba YouTube te, toyebi te yo oza star na sima ya bana na yo ou na sima ex papa ya bana na yo, toyebi te. Parce que Fally azomérite balobelaka ye na YouTube po na matière ekota. Oui, accepte yango. Sikoyo ondimaki bafinga yo ndenge nyonso, bapesa yo bipolaire, bapesa yo bakombo nyonso, bapesa yo liboma, donc bakombo nyonso bapesaki yo ofandi na yo. Lelo kaka oyo kobimisa ba audio ke jamais nati kozala na zema Fally, jamais nati kozala na zemi. En attendant otikaki bato bazofinga. Mon papa abana na yo soki azalaki ke baner na yo baner na ye ezalaka solide te, mbele Fally asi akufa, mbele Fally miziki na ye pe akobeta pe moto akoyoka ye pe aza te, mais tellement azalaki na ye fort, azalaki na ye innocent. Toyebi pe te soki olobi yango kaka tika kosepelisa bato ya réseaux sociaux po batika, toyebi te pe soki pe eza ya solo obio okobimisa mwana yango après, toyebi nanu te. Toyebi pe te soki bana na yo moko bakeina batie yo na contre mur bazokoswanisa yo mama, pourquoi boye yango omoni pression wana eleki oye kobima po oya kodementir ke non nazalaka na zemi te, nati kozala na jamais na zemi. Mama Niki, pourquoi boye? Pona nini boye? En attendant bato basali ba marche pona okefunda mobali na yo na badiske na ye na place batekelaka ye mbongo ebimaka po aluka kolesa bana na yo, bato bazokofinga ye bazokosala oyo nyonso po badétruire ye, badiske na ye etekama te, mais ozoyebake ezali masonge. Ofandi na kati ya masonge neti ebunga, ofandi na kati ya masonge neti ozomela mai, ofandi na kati ya masonge tamulai bambula na bambula bafingaka star chaque jour, yo ofandi na yo calme mama, ti lelo oya kobima olobake non nazala jamais na zemi. Est-ce que vraiment bapardonne yo na oyo osali? Mama Niki, eza gentil te na kote na yo, eza gentil te. Ifalo oya koyebisa biso ke wi nasi nalembi mwana ngo yeyo.
oyo bondimaka nga te bolobaki nazali bipolaire naza lokuta boyeboye mwana yango yeyo ifali osala bongo okanga fali munoko soki fali awangani olobi tozokende na ADN elingi esukela bongo mais non ofandi na yo calme bazofinga mobali na yo papa ya bana na yo bazofinga mwasi ya ex na yo donc banda tongo na pokwa bazofinga yo ofandi na yo bazofinga bana na yo ofandi na yo donc ozosepela bapesaka yo mbongo ya masumu oyo eza ya solo te ozokoliesa mpe ba jeune fille na yo donc ofandi na yo calme donc ozoyeba te bambongo oyo bazokopesa bana na yo bato wana bazokozwela yango wapi donc yo oza nano esengo ozozwa mbongo kaka bongo finalement oye kokata makambo ke baaudio yango oyo nazala na zemi te mama tozala quand même gentil kasi tozala quand même mpe bato te tozala quand même gentil na maneke tozala quand même gentil quand même en tout cas osali eloko moko ezalaka te otiki Angelica aye kokufa atiki bana na ye otiki donc bato babomana bato bakabwana baka na baka bato bazalaki peut-être ensemble eti bakabwani yo ofani noka calme ti oyo koloba nzambe apardone yo nzambe alimbisa yo omweke eza ya solo oyo olobi mais soki eza ya solo te ebimisa kaka mwana yango makambo kaka esila po fali mpe amoni mpasi bafingaki kaka na nkombo na yo bana basila kofinga vraiment osali eloko moko ezalaka te la famille vraiment nakomi na suka video na biso nazotika bino tosabone topartage toaime ekosala biso bien na nkombo na Yesu merci natiki bino bye bye